Andeko, motema pasi, bota la vidéo. Voilà, je suis en train de filmer encore. J'étais pas là, j'étais au boulot. Le papa de mes enfants, il a tout ramassé dans la maison. Il y avait le frigo dans la cuisine. Même si le congélateur, il a pris le... Il y avait le matelas. Mais vous avez... Il a pris le matelas. Le bazar qu'il a fait là, hein? Il y avait un lit des enfants là, lit de la petite. Il a pris. Il y avait un congélateur qui était là. Il a pris. Il y a, comment dirais-je, une table à manger là. Il a tout pris. Regarde, filme ici. Elle a pris la nourriture. La nourriture, il a mis dans un sac à poubelle. Hein? Il a mis la nourriture dans un sac à poubelle. N'importe quoi. C'est malade, hein? Il a mis tout. Il a pris la télé. Tout. La télé, tout. La télé, tout. Il a tout ramassé. Un monsieur que j'ai fait 11 ans avec lui. 11 ans. Il est resté chez moi. Il a construit chez lui. Aujourd'hui, il ramasse tout. Il a tout ramassé derrière moi. J'étais au boulot, il a tout ramassé. Il a tout ramassé mes affaires. Il a tout ramassé. La maison est vide. C'est lui. Il a tout ramassé. Voyez la maison. Regardez la maison est vide. Vous voyez? La maison est vide. Je vous montre encore la nourriture. La nourriture dans le sac. Qui était au congélateur. Au congélateur, la nourriture qui était au congélateur. Regarde, la nourriture qui était au frigo, il a mis là-bas. Voici d'autres aussi. Il a tout enlevé dans le congélateur, dans le frigo. La nourriture que je mange avec les enfants. Regarde, le fric, il est vraiment... La nourriture, je mange avec les enfants. Un monsieur, j'ai fait 11 ans avec lui, 2 enfants. Mais ses enfants, c'est 6 enfants. Hein? Ce sont ses propres enfants. J'ai fait 2 enfants avec lui, il a tout enlevé. J'étais au travail, il a tout enlevé. Un Camerounais. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il est resté chez moi pendant des années. Pendant des années. En train de m'escroquer. Je l'ai laissé dans la maison. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. C'est un Camerounais. Il faut le publier parce qu'il est... Oui, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui me fait ça. Qui vide ma maison. Il dit qu'il est garçon. Il a vidé ma maison. Il a pris le frigo. Le frigo, j'ai mis la nourriture dedans. Il a mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a tout vidé dans ma maison. Regarde le ketchup des enfants. Il a tout... Oui. Il a tout enlevé dans ma maison. Tout. Combien d'années j'ai fait avec ce monsieur. Voilà aujourd'hui comment il m'a remercié. Un Camerounais. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il vient de Douala. C'est lui qui m'a fait ça. Tant d'années. C'est lui qui m'a fait ça. J'avais les assiettes dans ce truc-là. Il a tout enlevé. Tout, il a tout enlevé. Regardez les assiettes. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oui, il a tout enlevé. Vous voyez? Il a pris le placard, il est parti avec. Il est parti avec le placard. Il a tout enlevé. Vraiment pas si. Oyo penza Zan Kungugu asali. Rando na mukola lelo na yebaki zate. Metala za Kungugu. Makamba sali. Botala. Botala binomoko. Ah, mibali yango. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko mubali asali 11 ans na mwasi. Baboti bana mibale. Mwasi ake musala azonga boye. Ndeko mubali azate. Biloko na ndako ezate. Na mbetu amemi. Bakiti ya salon amemi. Frigo amemi.
azwi biloko kolia asangisi yango atie na sac poubelle. Ba placard amemi, ba rideau amemi, amemi biloko presque nyonso na ba papier hygiénique. En tout cas za kongogogo na kombongo kutu. Ezo kende kaka mbala moko na makambo asali. Nkolo oyo makambo koseka te eza epasi. Ndeko mwasi na tango epidemi oyo soki pandemi auti musala aya aya kokuta ndako barido eza te, bisika kolala eza te, moalamba eza te, biloko yaki na congélateur na sac poubelle basangisi yango. Kiti ya kovanda kaka moko etikali bango bakoti bango mibale bakovanda wa. Mbeto ya kolala eza te, savon ya kosukola na douche eza te, papier hygiénique ya kokende toilette eza te. Mais za kongogogo amemi biloko wana ndenge nini ebele bongo. Tango bato baza kotambola rare na ba masque mbila partout. 11 ans na mwasi 11 ans baboti bana mibale baza ba Camerounais. Oh makamba boye esala kaka na ba Congolais. Non. Ba Congolais na ndimite sina mona Congolais mbiloko ndako nyoso boye. Congolais tikaka. Même à son qui moi c'est étranger. Abimi, atiki tout. Soit ba bonnet on a tiki la kiyo. Zwa. Akene. Mais oya za kungugugu. Ye, azubi loko tout. A memiango. Pokugugu. Akenango. Onde. En tout cas. Makambo zoleka. Oya zali kambo. Eleki kalate. Meleki sikoyo. Eleki sikoyo. Yangwana bandeko ngade ko signale bino kaka histoire ya zankongongo na mwasi na ye papa ya bana mibale atiki mwasi na bana mibale ne loko moko te na ndimi kutu te bazalaki na compte moko na banki côté compte bomba na ndimi même pas na compte na banki bata boye babomba mbongo na Kisangala akunda na ngomba akei ye wana yango pe bino basi boye baka. Soko zana problème na mobali, yebaka mobali nino zanaye. Surtout soka zoloba te keba. Soki yo zoloba mingi ya zoloba te, ou bien zoloba muke keba. Ça sera ki plan. O mono ke musala kaka boye, zan kungugugu. Amemi. Siko eloko zolanda, to ebite. Po oeze bandele. Mikolo zoya to komona te soki tanga mususu, ako bwaka ba video mususu. Ba video siko o to lingaka te, bino mo boye biango. Bon, o bino bolingaka te. Ngai soki eza na image ya bien, na éclairage, na sepelaka. Madebo. Za kungugugu. Nazo zela kaka na talo kote kuna. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.